Les deux de mes babengi ngamabi artiste ya ko na mutuka koto ezalaka mabe bakar nos motanda ki déjà qui to comme de chaque mois 21 ya mulili na kela ebisi mutabiro secrétaire so kesanga avec gigi na bima bola na mutuka na ngoli boso ya siège kolongana na bimi boye kosonga boye maman na kota bo kaka même mutabiro ngo sute kabo sabi ko mata su podium te au risque en photo personne suspension za route libanda to utaki lufu conseil le gars kitoko que chef d'orchestre après Kabo Sengai leader to kitaki ni raison zo ke on na benga kiti o ba mo benga ngatkasi yo za leader faut la concentrer na ko pesa ko ba rapport pamba te pour stresser mo bête musique bien et salate oh ozama desu omoni yo soko koli Charlie Malula ale binana ye yo su omelima sangananga olieki biloko nanga Fisto Malula sala na yoka ya bukambe leader alobi ke ngai na lufu ba staff ya ngai bazo bude ba komisanga est ba staff format ba tringité donc yanetike ozo wela holia maki kasi obos lake soso mo tabimisa kima maki donc yaki ba fonda ke logo mo ba krelenge lo wa baba magali banga la mango etila Holanda balakisaka mosapela moto azala makambo ya bulemba zafie na ngai Holanda moni koyoka bato pembeni koyoka pe mabe tango sala ba pilier na radio kese osala tsa ba Obama no bo déjà sala Obama no mo bo ti o préparation lukazo sala raso Obama mo so bima. Bonjour chers amis Internet, vous qui nous suivez de partout dans le monde. CL News TV Balobi, mon PPS Sikane, to Mesana Rolobayango. Héritier Maestro, c'est moi au micro. Lelo. Nega izala héritier maestro na ila bino ba information na esi na isa bino ngana mwa musa na bino obligation na nga izala ya kolukela bino ba actualité ba information ko pesa ka bino po boza la pena proche actualité mambo ezo le kana Kinshasa il faut bino boye barango tout le temps parce que boza ba abonné à CL News yo muto s'abonner na internet na CL News je profite de cette occasion pour s'abonner parce que mambo ezali ebele mambo ezali pena ebele ba information ezali à chaque heure à chaque instant biso tokenda tokita sur le terrain ko lukara makambo to lukara tokotara partout ils a politique football dans sport en général musique soit culture en général donc tokotara partout social to lana mambutu merci à Herman Stadi derrière la caméra sans oublier toute l'équipe il y a CL News na Kinshasa je vois Vanessa Moussa moi aussi un piché Golo Mayala les chiefs Gaulois Mayala les chiefs wana siko côté ya misapi kwa machine sans oublier la patronne depuis Paris Christelle Mamoulupou La Rose l'uranium de la presse congolaise babi yene makambo mon vieux papinzo la meso babi makambo yango yo lelo na kati ya émission parce que émission anga art promo émission mo promouvoir ba talent ba artiste et tout ezala yo za nani to promouvoir ata liloba no moko na kati ya art promo ata zoza succès à danger mais na art promo to promouvoir ata liloba no moko parce que bato ba osepela nango kaka lelo na za na artiste na nga moko pe ya munene ne bomo yuti komona na ba annonce Obama Calvin père à Calvin azanangai awa babi l'orchestre de Kabose na micro ya maestro représentant ya Kabose Boulembi ya Boulembi na micro ya maestro. Bonjour Obama. Wa bonjour héritier maestro. Ça va, santé ça va. Wa PPRD mamba social kotona déjà mwanza mazo sunga. On est là PPRD fort, oui bien. Kasi nini wana langi la rara. Pepele. Yoto katana mukuse PPRD. Donc na kanisa ki yo za nani yo. Pepele. Yoso la nenga langi la to betaka PPRD. Obangi.
na bangati. Merci beaucoup, c'est Obama au micro d'Héritier Maestro, CL News, Neto Taki Kolobango. Avec Obama, on aura le temps de parler de beaucoup de choses, notamment 5h30, générique Nabango et Sikao et Utiko Bima. On doit parler aussi de beaucoup, Krinaye, ou Yasala Sala et Belé, na Babiloko et Belé. On doit parler aussi avec lui, l'opposition na groupe Yakabo, c'est Azaka Kato Alongwe. Parce que Cop Mikolo, yo ezande bongo osali loko simbi kokodio ko simbi olongwe OK ça le mouvement na yo ogangi soki ndini wana e pas fabre simbi ale olongwe na yo le loko mpe leader ogangi la fait battre et ça c'est normal. Merci Obama de to tukolo ba santé ça va santé à mouvement pe ça va wa santé mouvement donc la ndenga kilelo ça va ndenga ki mais azale bien azo vivre déjà par français azo da mukanda ya kokena sundoli ne biso na kin biso to rambe mbata matolo kasi ya kokena vane 2 mois yebiraka mais na yoki yope ozolingo ke États-Unis Washington wa tenga la okena Chicago wane Chicago munanga makamuna na wasala ngona nenga libanda na compte ya mouvement te la coach mouvement ko tuté et ça la type mona Chicago komone Gilles Bakuna à la entreprise ya BKL. Donc BKL c'est entreprise Momboye et c'est la Chicago donc il fallait pas y aller à Kinshasa. Car c'est tellement type on a ça fanatique la ngalinga Obama mingi. Avec Obama la monique ba proposer nga ba tebele c'est la monaki qui talent na yo. La ningo boire la préféré qui était yo faut ça la biso publicité moko boye. Il y a entreprise la biso wana. Donc ça entreprise moko boye donc rosa la mongo mukie difficulté à te ba rozo yo ba memo na Chicago. Donc basoya kalamita kina moneke na ça la publicité wana ba memi on à Chicago to mekana ko lobela on peut moi bien ozaza mbongo mukie ba memi on à Chicago ba memonde nini après komi ko futa comme futa donc so ba futi yo kuna ba bazo récupérer ba pourcentage na bango OK ne ba tu ya ba DV loterie ba sala ba marque gars on a soit entreprise monsieur c'est ça donc Gilles Bakuna est directeur donc so travailler na ba américain na ba mindele on a sur le niveau natal qui habité Obama donc il carrière par parcours on est na landela kiango na mono za mutu mo finga raté on maté mo au même polémique qui tira c'est mono sala boulot yo faut ça là makambo on a soit qui makambo wana donc on a ça la publicité wana nous autres de la banque ceux qui baillent donc dans 1 mois de signer contrat partout déjà en Afrique mobimba tous nos allons bon pour le marketing il y a ambassadeur donc pour le marketing il y a entreprise on a BKL donc représentant la Gilles Bakunda donc il y a ça à Chicago. Monsieur Gilles Bakunda to yebi kete kalate aux anakati ya kin hein dans direct de Chicago dans des semaines ça na katia kin pour la clip publicité wana partout les bekro les douane zapo mama libanda yobi ka ba niveau to wana ngo déjà donc c'est que nenga za na so aye $50 on a poche en pesa ya memi ngape na Chicago donc azoyo ko ngo zabwe donc Gilles Bakunda donc entreprise BKL donc GT. Donc yo il y a donc solo li donc bazima ramunioso donc papa OK Chicago. Ba peso be boulot ton mo sala yo bikarake lingi sala. Merci beaucoup. C'était le premier point avec Obama. Isa Masolo tant musala isale ma bien partenaire Bayaka, sponsor Bayaka, donc so musala na yo penza isa bien. À soulever mon elo mon isa très important parce que au fin a raté yango neto to bengi yo parce que au fin a raté yango neto luki yo parce que au fin a raté parce que au fin a isa musala te musala isa o biso to sala o to fin a mutute to krecha mutute to sa musala biso normal juste car pour nous informer public. Obama Gilles Bakunda Gilles Bakunda ayende mutu akomi quantité yo beta eloko wana po olongwa okende na yo tonde wana zalango publicité donc ça neti les albums te single oza déjà la batu mo balanda ko ba sepelaka na yo ba sepeli ke tato bazana eloko la bomo sengi kete mutu akocha show a manager ngofo Héritier Maestro yemda ko sala publicité ngo batala kit ba artiste ba ebele na Congo ba animateur ba ebele atali kete la nenga show ba manenga zalela la nenga travailleur photo PC makambu donc Gilles Bakuna zoya entreprise BKL baso qui a déjà la Kinshasa dans 2 semaines bon il y a déjà tout ça la publicité on est là au moins il y a 3 minutes baso qui là ba short si
partout monde atié bon comprendre déjà que ma solo lango bien et ya te que pona bango que pona longwa te logote on ça ma solo nanga na ninga libanda yango epesa makambo ke na futa parler yango epesa makambo ke te fona bakisa mutuka mususu donc selon vitesse ningesing so botalela batu moko boyo talela ba ya bulembi yo ebigaka po ye malo ba déjà la wenge ba somela ba mituka te donc fo bunda ola na siko tango zotalela déjà mutu moko boye donc yo ebia total lelo total lobby na biso ba bébé Calvin baza wana lobby fo bakota ba chiki mena bondongi fo makambo za la bien so tango tala mutu moko boye o sala logo te yemo aloba ngo. Donc. Merci beaucoup, merci particulièrement à toi, mon vieux Papinzo Lameso, le daddy. Daddy à maestro, le capitaine na Kishasa. Daddy nangai Papinzo Lameso, motema ya Christelle Mamou, sans oublier Rocard Miesi, les mignons garçons. Rocard Miesi, qu'on a mis loose. Mon vieux aussi, Motema Tania Mawete, na banina na Tania Mawete, lui c'est mon vieux Clary Katou, mokonzi à Strasbourg. Mokonzi à Strasbourg, babi, ve kalate na kati ya mabele, so moni maestro aboa ki eboyese ke makambo, maestro aboa alisu pambate, so moni ke aboa ki bena boye, vena Clary Katou, azo kita awa na kati ya mabele bientôt là, Motema Tania Mawete, mokonzi à Strasbourg, azo ya bientôt. Bon moi la kete masolo nenge to solo linavie et ils sous likolo makasi nenge balobaka tozo évoluer na Obama dernièrement la zaki na répétition Yaya Boulembi na moni marambo eleki mais avant tokota na lisolo wana na olingana na bato o bazo tala yo o na otu kotanga siko aral bato ba mama bomoko ba mama José Godé Luzizi la masango mama Godé Luzizi la masango na kati ya Louise ya Suisse na ba ndeko tout ba mama tout ya association ba mama bomoko ba sentir pena que Obama azali na micro ya maestro moi deux trois bilo nomo boyo sala o rappeler bango qui était Obama onde wana ya Bulembi yo ozalo koso ozama desu omoni yo soko okoli Charlie Malula alebina na ye yosu omelima sangananga olieki biloko nanga Fisto Malula esala na yoka ya bukambetu komikolo tola kokodioko hey go ale go ale kokodiogo tongwetani kokodiogo tongweta do mikolo to sarabu donc tongwetani ngala ni matin ofuna pesa obina abe kala bina kasiki ba dance wana na pesa ngatra sala écrit na pesa na dance atati dance ça sobeta wana ale kokodio ko ba kende wana bu c'est Obama na sala belé paka bosé na sala ke belé dance mobo na CP nango nabina eza dance ya Obama Obama beta wana kokodio ko c'est Obama ngatra sala écrit na sala na dance net mikolo na pesi ce logo moko boye yango vient nga Bulembi fachanga fola za la l'aise apparemment toko ta place wana raté moni moi si la vie moi dis ko sale ma betro azo mela tanga sanzaka et comme c'est trop tard nana danse mon ami kolona soka on a loufu tala ki na loufu bana loufu la pese bango mbote do ba mona makambo na sala ki na loufu donc ça dit que loufu ebini donc Obama la capacité animation pour la bango qui capacité animation loufu ebini après ko zonga ma pese nga danse mona ki lango ba bengo contrebande so be chango pa aussi milibumu ok non contrebande na ezane mona ochobina donc yango na kaka do to blaquer kaka atoye nango boye siko to beti pa aussi milibumu otie boye te oningisa contrebande donc ezana crité nango contrebande donc contrebande bana loufu mona loufu la chapor wana na katino so bi contrebande donc ça maloba oyo erenaka trop na kacha loufu na yaki nango na orchestre na pese da makambo ba leader malgré ba changa leste
Au juste, qu'est-ce qui se passe entre yo na Kabose leader na yo? Parce que tu étais le chef du groupe jadis. Ben kokene abino lufu il paraît baké kolongolo chef du groupe et là nini longo lisio na d'abord qui chef. Qu'est-ce qui s'est passé pour olongwa chef du groupe? Wa baba magali banga la mango etila. Holanda balakisaka mosapi na moto azala makambo ya bulemba zafie na ngai. Holanda moni koyoka bato pembeni koyoka pe mabe tango osala bapilier na kati orchestre osala tela baobama no bo deja osala obama no moko boye ti yo préparation oluka so osalaka si obama moko liso abimaka ekolia mpe tan take mpe baya mosusu mpe bazobimaka mpe na bakini chaque ota bani toutaki lufu conseil leka kitoko take chef d'orchestre après Kabose ngai leader tokitaki ni raison soki onga na bengaki te o ba mo benganga kasi yo za leader faut la concentrer na kopesa ko ba rapport pamba te pour stresser mo bête musique bien et salaté ba c'est la question nyos aussi to la kill chef pesa rapport na mano pesa rapport tokitiki ni ba bisenga ba problème ebele leader a lobby ke ngai na lufu ba staff ya ngai bazo bude ba komisanga est ba staff format ba tringité donc anetike et anetike ozo wela holia maki kasi obos la ke soso mo tabimisa ki maki donc yaki ba fonda ke logo mo ba kirenge logo mo sanga. Mais est-ce que c'est ça le problème ya rolongo la mutu chef parce que succès ya mutu eza individuel ceux qui ba base na yo batu o balingaka yo ba komisio mingi koleka est-ce que c'est vraiment un problème? Le déranger que leader ya ngwana via za déjà Kabose a sala déjà trop Hollanda. Donc il faut être fier na yo sala ba artiste no mo bama faut ba la succès faut ba la parti faut ba la bata mo la mutuka faut ba ça bien faut ba toi la naso so donc mo contredire donc c'est que oza déjà na oligi bonheur na bisote oligi ko so na bisote Hollanda wana ça fait na ngai et l'on enseigne rara que vieux faut la mutema munene. Est-ce que réellement besoin attend yona leader na yo pena entre binomi balé parce que ça fait longtemps nazara na yo na émission moko l'autre fois kaka na CL News ezaki ka ba même remarque oyo ba série ba Johnny Membe ba otuko longwa ezaki ba même remarque ozaki na chef du groupe te mais au moins ba au chef du groupe après ba longo lieu lisusu ba mambo izo continue est-ce que besoin attend vraiment ya solo na leader et to solo la raté ma be faire au kana été on a trop singala Kabose patrimoine comme boita bokena bino atabo longo et dans la disco mabe et le combien des années ça bato yo ba fanda pemina na Kabose ba edaka vete vie fanda na bato mo ba edaka e bato fo ba solo na leader siko batunda sofanda pemela leader babanga ke osati ba père motamba cha munene ya pemela olenga ola sofo libu munene avantria sale logote baso banga vie faut présence la bato faut basunga ke bato ba lobala leader faut ba bisake clair Hollanda ba on peut bande kona eto ka bakama ba bureau da yeke staff ba bureau za muto faut aider leader te leader bo ete photo salabo parce que apparemment mamwana ils ont créé ba départ na ba mambo ibele na ba orchestre notamment na otu ko mona dernièrement ndeko na yo Buna Filé o azali artiste azaki artiste na kati ya Villanova ya Fabregas le maestro tomoni alongwe Kolongwa, c'était le dimanche à Longwe officiellement, mais dans le motif à Kolongwa, il déplore le comportement comment on les appelle bureau mingi famille il y a leader maestro le bois qui la rep na bandi rep kota suka ba moninga suna podium te abi o bandako na gobela te wala ba kosinga makambo na bandaki rep na ka forme c'était quoi mutuka tana ki rep na parka ki mutuka na veni moko elandi les deux demi ba bengi nga mabike artiste ya kolongo na mutuka koto ezala kama be bakar nos botandaki ya DG keke to comme de chaque mois 21 ya mulili na kela ebisi mutabiro secrétaire de l'orchestre avec Gigi na bima bola lo na mutu kona la ngoli boso ya siège kolonga na bimi boye kosonga boye mamona kota bo kaka même mutabiro ngo sute kabo sabi ko mata su podium te o risque photo personne suspension za route libanda olanga bi mais vela sote na yebisa ki bangu bi mo ke 12 donc dès que bon mo so na nga ki motema mabe donc musique etambola bongo te
nanenga ki motema mabe ti rep bandaki public esenga Obama chomona ike ote azobela nite lokuta ngala kobela te. Non, parce que ezaki suite il y a demande agressive il y a public parce que j'étais là tout ce que ouais kabosé na souka parce que tant azo présenter ba animateur azo tester bango à répondre bango Obama beli bon et puis c'était louche et ngai na complice na ngai Vanessa Moussao et puis là Herman Stadine tozaki wana to bois qui mis sur la cima to rêver que Obama obatama qui côté mo boya coin on masouté parce que musique a 12 tant que je vais passer dans 12 te au matapodium te mutuna bike tire pesile au matapodium te na roya to caisse c'est na roya te mamona si ma micro comme si parole longo na le public abato on orchestre na ben yo bangi yango na cha mungu parce que na remarqué pena que si wenge ezana 12 to yebi pena 12 ya wenge apparemment 12 ya kabose c'est exagérant malamu kapo yo mozalaki wana yo chroniqueur yo mozalaki wana mona kinyos et tolika Olanda toi parce que koboto la micro ce n'était pas que parce que au poussana qui était réellement aussi si tu t'es présenté ba ira boto le micro parce que mingi ba boto la mi ba micro na podium liboso ya bato boto la na micro so to lande le pende au malma bilon so na rolo ba pété Olanda normalement yo leki ka bosser na mwana mukete Olanda là da grand garçon Olanda croyez ole ko na shenga pe na kolinga ngopete so sanga mo public po na ko beta mutu droite wana mobule salta langa na mona ngiringiri kave na tamona na bazulu na tamona na bapomba yangonde balongola ki chef du groupe que ubunda mingi oh kasi ko zo respecter balo bono munoko so yo kate fona tombo na boko libana so babiloko wana shenga so salinga lo bakele jour wana ko na mwana mukete la kole déjà na da responsable donc on mona makambu Olanda wana zave na biso chance bino mona ki wana atiko ka biyoka yoka ya mabe. Mais pourquoi pas Obama yo moko étant que proche doyen dans quatre il y a mouvement né na auto qui poser aux questions combien des années au répondre à biso na nté oui ça biso combien des années au sali et puis doyen 8 ans. Pas vu wana. 8 ans siko et pas kabosser pour l'anité tu peux t'approcher au côté li ata na parler surprise président des abo écoute tala mamozo likabo solo ni na entre binomi bali parce que quelque part c'est pas encore normal il y a au moins inquiété yo étant animateur na quatre orchestre na leader na yo apparemment vous en a ba guerre d'esprit. Si vous voulez que bien te na bato balibanda ba comprendre déjà qui na public ça na ngo kabwe Obama yo la président nini ngana travailleur no yo leader ngana musicien no soda na yo ko comme ça net mbanda no te ko comme ça net adversaire te ko comme ça net mungunda no morotebu succès la nga eza lokumu na yo ya orchestre ko so la nga so la créer mutu ko to la sali nini eza bien donc la bunda la combo na yo eza la bien Hollande. Non. Et le lobby c'est très important parce que l'autre fois, Nazarana Rwandaka, oyo moi qu'on a bino animateur na bino, toloba parce que bientôt là na yamba le président Kabose Boulembi na yamba yi. Poto so ani ba mambutu parce que c'est pas bon ya koyo ka ba mambu. Nazarana Rwandaka alobaka pe mambu ya mutuka. Ote ipare bakabela ezo kare pa ya mutu nini abana otambola nango itombe kete président romochela e ba jalousie yo pe bandela ka mamba kara est-ce que ils mamo bozo créer ya lukuta to créer lukuta to te ngade d'abord na sana bosser Obama donc biso to ba soda ya vie Olanda depuis biloko bomati le longa na boaka ba créer atakate Congo mobimba biki Obama so gangi Obama na ye ayaka la makambu a changer banini Olanda donc na zoka na ndenge ya bossman boulot na ngai yango fotele nga car muta pesa nga mbongo boye azate siko neni ni président ko salela bino keto ya bakar pendant que ye mo azana ya yepe ya pesa nga neti nzembo abotola nga nzembo fala chanzembo abotola nzembo la chasu nzembo tela longolo chef donc na mona ngo ya bari ya ngo mama mukili kasi le conseil a pesa wana za ve na biso asa ve na biso ame ko changer
Hollande apparemment ils a façon monter ya ko bengana yo ko bengana yo longwa orchestre ou comprendre kaka na place ba biso ke longwa mais ba bengana na bandenge mo wa so sengi la longwa boko longwa na mfuma na charger ngane silani na foto la ndako la mbonga bulembi te la peya moto la mbonga bulembi te parce que oui mal orchestre na c'est normal batu na bazo soutenir yo pour futa parce que normal les a boulot na nga to ça la boulot mo se mambe bato ba baraté to ça la boulot biso to ba travailleur do ya hôtel mateye mo boy ami betla duma misala na mi boire mi binate et ça la boulot Hollande da ça la boulot wana ça fait na biso Hollande wana fait na biso atika yoka biyoka yoka azwaka biyoka yoka mutu moko boy donc ça la bien te Hollande. Merci Obama, c'est Obama, l'animateur de Kabose Boulembi. Au micro d'héritier maestro Neto Obara, le maître de tous les chroniqueurs, le capitaine de l'équipe, il y a CL News. Qui bientôt va suspension et banda, donc il y a Sakati. Merci à ma patronne Christelle Lupungu, à Bouepena, Moussa Issa Lemanenge Zalaka, avec Obama, Toshité déjà. Herman Stadi déjà zo la Xanga qui était toshité na émission na biso conseil na ba d'abord na leader na yo à part Biyoka Yoka ce qui lelo ozui tenter ya okuta anayi mais au moins à travers caméra na biso parce que à la mingi ba émission na biso ya CL News TV ayoka conseil to remarque o yozo pesae na caméra liboso a caméra ya Herman Stadi wa conseil on peut sa vie zata via za amwana muketa sa mukolo aima bena malamu ayebi na osala na nini oyimo osala Hollande ngala petit na ye ngala la problème na vite la linga auto prince makasi Hollande bato ko tuya pesa confiance papa nga bango ba trahir ba kenda ba masaka ba Johnny Mbembe po prince olinga tombembe amona membe timide kimia seke membe ko sala mabete Obama ndende to mona kenzo ba mo longa sala mabe kane ya kanisela ga yango za lelote mutu ko linga ko pesa confiance déjà longwa atika singali tilelo na sobunda 5h30 yango yo na boakle ba petit wana l'accès bon ki ngala diable de Tasmanie Hollande apparemment gauche eleki koko mamono lo bango te ma polémique yo ngala sala ngo tuté to eza polémique te poso to bito ke polémique na ochayo placement na Jaguar na ocha kutu gauche te mais na ocha Jaguar ko changala ba pecho na te ona bana na niveau actualité baza mukie Hollande Jaguar aningisa ki lobby so babu agande ki ne binaka baloko ba crime ki papa Simba tout n'a pas après 2 ans tout na Hollande on comprend negi te Obama molobaki eza solo on dit mabana o ba esimate mais ngana on préféré wana ba petit na nga OK Hollande wa ba pecho ngana encadrer Hollande na sepela ke faut ba travailler pour le biso to salate ba on va couvrir ouais ba net gauche wana petit na nga boaki bien mote posa mata a PC ballon kasi on ya ma niveau net chaque journée a kokote ballon ala ba linga ba pesa yo te ngala niveau so ballon bi ke charge linga pesa ye ya charge a petit wana te ango kokangote. Est-ce que to le bela gauche to le bela gauche na ye c'est ma pentacle mais pas penser ma cam chaque jour le mona batu makambo wana nanu ke ba mona chango ba isinga déjà ba OK moka bientôt là na ozala gauche na ozala pina Jaguar na ozala bango ba bisi ka bosser to solo la paix parce que marambo le ga l'orchestre wana ya osakanati. Il faut n'avoir yamba bango pour découvrir moi maramboiza et zaza wana belé mais to le bela gauche to le bela simba moi sino to le bela tout ça bande konayo oko rappeler batu o ba fandi ba zota biso na minute o à travers CL News ba sentir que biloko ni to le bela wana o bois ki pena biloko ya bana wana ya orchestre na bi simba moi sino kuna bayiba kabasi simba moi sino kimbuta bayiba kabasi na cheche na lemba chez Aja bolowa asola buka meto na soma na dolare bite kwa babotola pesa nga meto na bukango fisto malula esala toki na yoka ya banga na nega tufandika kaona wana pentacle si matatu ela kokodioko gauche
wana buka mbeto bwana maslanga Johnny Mbembe ale molo to yemba ne moto ya Maria yemba nzamba ba defi Mbemba bandanga na buka mbeto la kangati na suka Mbemba ke ko rappeler biso eloko na te esali butu ya lelo komelinga susi o na miziki ya viva na koyemba o namo ale molo to yemba ne moto Ola, to danser, da wana ba flora Mbembe yebikaka. Sima kambe tutuma to la gauche. Mobali na anana kitoko na ye mama, azalaga na ye gauche, nyonso na gauche. Donc la ligne mobali moko boye, ye gauche. Donc ye liaka nyonso na gauche. Biloko nyonso salaka na nzoto la gauche, abambaka na gauche, atikaka la gauche. Chuku. Vous comprenez? Si vous avez Obama, il y a Sheli Lushima, Telemato Vandisa, Kisagata, Bidenda, Nabisi Yoke, Ostala Kisakata, Bidenda, Zana Sono Finonan. Naya Kisakata, Naya Kisakata, Go, Alex. Katuba Kisagata, Obama Vandi Naye, Boma Tamango. Monsieur Ballon. Obama Zali, Ozo Sigo Chabiwa. Herman Stadi. Bar poto, ocha bien moi. Ocha biwa Kisakata. On a visé que tellement de vandisa. Kisakata. Bidenda. Donc yo sera Kisakata. Ocha biwa. Place Obama Zali diable de Tasmanie. Si me la suis maman go. Yes. Yo moto to komi kiolo. Pa cri. On va te moquer. Merci, c'est CL News, héritier maestro au micro, avec Obama Calvin, l'animateur de Kabose Boulembi, Neto Tozo Lobango. Émission, ils ont comme déjà la souka, mais émission reconnue qui t'a remarqué, c'est vraiment stadi. Moi, à Otika micro, ils étaient, mais faute de temps, tous obligé à Okata Lelo. Toko Lukadisu Obama prochainement parce que to va venir na été na minute yo yena leader na on dirait mamwe pe sabiente alongo la question mark hein mais pas nga maestro question mark Christian Mamloa Rose babi marambo kende male menenge ezala kaka tozi si ça Obama mais toko le kabongo te parce que au sali kokojoko et izo kana quand tu composais quand tu créais tant on va créer bakri otala o balancer cri oyo koki ko pesa pour epesa makambo otali pe na terrain ezaki na ba animateur oyo pe makambu e fanda kilanga la sala kamoni ngana pale yo dato sala misula palo kam oyo ka babiloko ba ya tu nanda kunde nini ngaso la calculation selo makambu na mona libanda na ebiki krio sona ye nango makambu Holanda nezi mikro mona sa mikolo lizembe o ezodenda tovana kaka lizembe o ezodenda mama na bana oliaki Ovandi, position na ye ezoyeba na te monia, position ezoyeba na te. Toke nini lizembe o. Vous comprenez? Oka position ezoyeba na te. Position anani yeba. Oh. Na Herman Stadi. Ovandi, position na yo ezoyeba na te. Qui est-ce que tu calculais avant Obimsa Kokodjoko animateur nini o santaki ki abeti parce que babilo ebimaki to monaki ba décrune bimi to monaki ba ngala calculation bien on sona ngala calculer siko école ouais natala ki école babilo ngala utona suwana tu bana mike na tele animation c'est banal let's orchestre ba Robin ba Tina so boke bana mike orchestre ba Rula wana mama bana mike là Fabregas maestro ba mike papa Pepe wana animation wana c'est bon boka animation faut qu'on se déchaîner non yo boya générique moi ba boki si animateur bon se prix que bana te siko o mona te prix moi ki ba black yo boya roulage Pepe to mona de kola biso mona Paris abina ya wala babina kaka bakaba sala tofi babina misika kongeta mola bongo foko boa kaka Hollande foko yo tali école leti écrit nini ça et lugwa digabe wanzambio lugwa digabe wala mutulanga tango fo babi magim mama yo o comprendre what's que ça ba on a ce que ça ba ligne qui lelo
baki Obama osati ke so tali omoni ba mapipo otali omoni ba babi batango fort on eza baki lelo eza ba mayo eza baki lelo vous comprenez yo zala niveau mona ko peso sous bransarte ba petit wana follow banga Obama follow banga. Vous comprenez? Ah, donc il y a si appelle ça c'est Dakar pour brassard izaka mamo boya ko kitisa seda kasi wana za kodia wana so ba pesio ina no bungi yo bate kinzonzi donc ne ba pesa Bercy si la ne ba petit sous petit la biso na seda kodi Bercy aoya keba aoya wapi abwa na no krina no ya wapi mais bazo ya wata zo sigana yo na kokota c'est da beti bilokolo ko osio yo kiango mikolo na kokota na okipeli susute muri mikolo na no kota bandako na bango boss live na peso mbote na koyala ngate o teste na ko beta kaka tour na yekaka na pesa kaka makambo pour comprendre que qu'est-ce que Obama kokodio ko okomi okindende pa wata moni ya bulemi ya bulemi OK c'est wana ba batulanga bazawana ba Diego Milito bazana Oliver da chef d'orchestre to utari ba beto santé ba maslanga bazebele Hollande ya bulembi ya bulembi na bona ka problème c'est ya bulemba fana ne role mikila ne pardon président Obama et pas Wata Wata ya qui déjà le bien beta qui déjà ça répétition na ça là qui carton Obama OK déjà. Maestro. D'accord, Obama, c'est la fin de l'émission. Moi et le Royasuka Olaki Batou, moi ba dédicace na yo. Comme ça, Maramusu to ye bango après et puis numéro de contact. Tara numéro copie ya Jean Cécile, cop musu ko fongwa malisusu, so numéro et sami. Comme ça to yo sur lisusu sima pour to ye ba OK et pas héritier to écrit lisute. C'est même to la. Talagabana mama talagabane bayibi biloko ya tata na bango bulembi bulembi bagocha bisoka kabose bagocha bisoka lele je t'aime ma chérie I love you bébé ale bete sato telema dizembe ezodina na yebisa yo bilo OK ça la test est pas héritier Watanabe. Obama mi numéro de contact et puis ba dédicace parce que héritier Watanabe tika biloko yo même moluka ya bulema osilikelo président tika ya bulema vanda o petit ne soda na ye numéro soda kengela mboka ye aloba wana pesi mbote na mon général des fois wana kokobar nanga na boakela ke na disque na ye album nezo bimao na ne salamate taka général des fois animé Obama Obama non animé yo parce que yo za mwana kabosa za mwana animé na musala abwakisa bateo mbala basele yo kasita ona hiye na kilelo habité depuis 2002 mutabili singa sous lelo sous Obama mon général abina na studio. Allez ouais bana badidi puissant bana baso badidi diare mi tegede mama mite donc babiloko ezali biloko ezala nzoto numéro contact yango onyo sala posa bengo Obama plus 243 ya Willy Moucheni 89 50 29 111 89 50 29 111 numéro Obama ya wana donc animateur na bino un simple garçon mwana kasavu ngiringoto azala simple donc numéro so bengi to solola na pesika mbote na vena nga Soule Miguel na Paris vena nga Freddy Kibanda vena nga Papi Kibanda somba lelo lata lelo ser nga Chantal Tololo na Paris mifinitu na bosente na ngola libane magangu Babel Matondo Patrick Kongo na kacha Luanda bafela na bosante na Liège or trésor sangi na kati ya Liège donc na bosani yote trésor sangi donc garçon de disque donc basebele badadi mavungu donc badeshine inda donc bana tu ya poto donc Obama yeyo numéro ya ngwana donc na lobi touro na soki pete na kokota partout
Talakabana, talakabana mama, talakabane, bayibi biloko ya tata na bango bulembi. Bulembi, bakocha bisoka. Kaboze, bakocha bisoka. Vous comprenez? Mettez ça tout élément. Élysée, Mbeo, Ezodina. Merci beaucoup. Tu es bien que la Bercy na podium ya héritier watana la team wata yango wana Obama zo préparé pour akende nangonga loba nanga vérité. Eza nango vérité parce que witi inga ya ilanga biloko moto yemla witi place ba chef ko yaka ya witi place ba chef ko mais tel au niveau bato baso witi ba mbanzango baso na ndaku muta zo elanga ba pentacle petit langa ya witi inga il doit travailler naï asa danser asi asa beso makamu chef kutime ndo moniebu asa makamu na nzoto pese na mamalu banana makamu nini ozana ngo ya bakisi to ya koyemba to makamu nini ozana ngo papa ngana na minya olobate vena nga ebimo ba pentacle za na yoki pe to ba ofinga vena ngana ndenga loyenge mais aussi yonga ngana yo ngana muta pentacle d'ovantique te pese loko zeloko papa pentacle moi crie ezali wende muto pese lizembe uti musika na danse lisembe chubudi izembe oboluka ibo sisangu obaluka ibo sisangu ala baluka bango mo baebi Bino Borona ya Boulembi. Merci beaucoup Herman Stadi. Je pense que c'est fini avec Obama, Lizembe et les pentacles et tout ça. Donc moi je ne sais pas comment me retrouver. Merci. CL News, c'est la chaîne au Bozota Bisso. Bo sabona parce que Babyloro ya boye. Il faut bon on est awa. Ah toi na kini ezarani boye. Il faut ne maramba boye. Ba live ya boye. Des gars. Comprenez que c'est la fin de l'émission. Christelle Lupungu, Christelle Mamou, émission est Sili, Tolobara, patron d'Abisso. Des gars. Et Silité. Kasi ya Boulembi c'est déjà qui bomba kabose barocha bisoka wana ezo ya la wileri wa to se retrouver na wileri pour wata komi ko répéter ndekuna. Merci leader Akimi mais leader Akimité moi nani aza uti inga barrage vena ngamata gwaye base matongi base sonné ne tombera jamais double clic 3500 coups de gaz, ça oublié petit nanga boy kabakao. Merci beaucoup Bandeko Bakolo Bakao. Papine Zolame c'est mandat dit lui c'est mandat dit depuis Paris. Netolobaki vient nanga Clary Katou la Kati à Strasbourg, Mokonzi à Strasbourg, Motema ya Tanya Mawete beau partagera et ça la bientôt solo la et ça la bien. Rocard Messi le mignon. Rocard Miesi le mignon, wana base nangai. Et puis sans oublier Vanessa Moussao, ma consoeur, Onazani Awa, Herman Stadi derrière la caméra, Golo Mayala, sans oublier toute ma base, ma base nanga partout dans Mokili, Bolandara Maestro, vous partagez ça l'Arabien. Retrouvons-nous prochainement avec d'autres actualités ou d'autres invités. Merci beaucoup.